Losako nyoenwa mbote na beno jambo yenu bandeko boye bolam na chaîne na bino tolobela bolingo na bino na elobeli Mami Mams ndeko na bino mwana na bino mboka o aza na souci ya mboka azui courage asaleli bino chaîne a proposé bino moi quelques conseils tosungana mboka na biso futo lingango futo tozala na amour patriotique tozala na amour ya ba propre ndeko no même patrie babila charité bien ordonnée commence par soi-même soki olinga bandeko no ya bana Congo te olingana nani lingana bandeko na en totali bandano na famille na pour bien préciser bandano na yo moko so yo moko milingi nde oyeba valeur a olinga mtu mususu poso yo yebi nde ba milinga te oyeba pe valeur a olinga mtu te oyeba baswe nini opesa mtu wana te mais so yo milingaka oyebi nde mipesa soin oyeba pe valeur a olinga mtu na opesi soin o esengeli. Alors titre à lelo par rapport à makambo ezoleka na mboka na biso et ça tellement pasi ezoswikisa mitema yango inspiration yelenga tomituna pourquoi biso bana Congo tokomi kotosa moto wa mokili koleka nzambe o akela biso. Entre eloko ezopousse nga na moni funa continuer badi commandement malgré bato bakipaki en te peut-être funa continuer encore pareil pour ba injonction nzambe apesa on dit tout respecter en te na premier commandement na chile bino na chaîne wana eza wana soki yo notala ngo te ki etala ngo pour comprendre alobaki okozala na nzambe mosusu te liboso na nga me biso tokomisa bato mosusu banzambe naza besoin nazongela te video wana oyo ayokaki te fo osala effort oluka oka na chaîne nanga awa omonaka titre moko commandement premier commandement ya nzambe na expliquer kuna très bien ndeni nzambe kozala na banzambe mosusu te banzambe mosusu biso tokanisa peut-être eza musulman eza Bouddha mais non banzambe mosusu eza so olinga neti mbongo makasi mbongo wana ekomi nzambe nao yo siko moto ozondima bainstruction ya un être humain un commun des mortels moto akokufa na epe lobi ozo respecter bainstruction ne au pied de la lettre lemsu oyo ya nzambe kutolo respecta yango bongo te nga vraimen eloko wana nazala vraimen nazala kanda na makasi koma tokokoma korespecte moto ya mokili okoleka moto azopesa souffle de vie po so ye lelo adeside ke na retire o souffle wana osala eloko te okufi na place nga na respecte moto wana azopesanga souffle de vie nakendo respecte moto ya mokili oyo yeba okufa na elobi mpo na nini bino bato bozozwa bainstruction soki mpe ya mindele o soki mpe ya bakonzi ya mboka po boboma bandeko na bino bozwa baorgane po Congo lia amérité vite moto amérité vinde o wana soki mondele o soki mpe mokonzi ya mboka o soki nani qui vous a dit ça est-ce nzambe moto akodeside koya ya moto na kozonga na ye to biso bato mokili naissance na mort eza biloko nzambe ka moto akontrola yango yo moto mokili kose permettre yango te po oyebi danger nini ozotya vino na kati te moto akodeside na naissance mpe na départ ya moto na mokili oyo ezaka nzambe mais yo so ose permettre obima neti yo okomi siko nzambe olongola moto wana vie po ye amérite kovivre te opesa na moto mosusu okutu boza même pas sûr que ekozala compatible boza même pas sûr que soki corps ne korejete yango te mais tala niveau
Et là, vous assure, est-ce que vous êtes compatible ou pas? Et que vous fonctionnez ou pas? Bon, que bon, vraiment, pour nous, vous êtes incertain. T'as le niveau. Si vous avez ce qu'on a mis sur un zambi, vous avez manini. Qui nous ko boleki nzambe, beaucoup banzambe. Beaucoup décider na sort ya via mutu. Bino de faut décider que il faut vivre té. Hein? Vidéo lelo vumeza kanda. Nga bato na basukisa nga motema koma boko imaginer que mondelo na ndemu tazana droit vivre, Congolais azana droit te. Po nzambe tango atindaki na mokilo azazoba. Bino boleki nzambe la maele. Bobe ayo zazoba, mutu atindaki yazana droit à vite. Tolongola ye to pesa mutu mususu a mérité. Tala niveau. Yo ndeko nango ozotima ba instruction ya moto aza moto lokwa yo yeba kokufa. Soki nzambe adeside kaka na longoli pema na kufi. Nde moto yo ozotosa. Or les 10 commandements nzambe apesa otosa nota moko te. Tala niveau. Moto na opesa nini? Ba papier bongo e mémoire wapi. Soki na liwa te po makila bato egangaka. Yo vraiment ote vie à moto. Okasi ko vivre en paix. O bandu vivre vraiment en paix. Mote manuza kimia. Osola la paix pongi à l'aise. Nga na souhaité mno bolota bato na bozubuma. Na souhaité ngo vraiment. Yango emso na mboka na biso tozongela ba système akosaka. Olamuki penza na minuit. Otikali mutakala. Obandi kosaka pona mboka na yo, pona vie na yo. Trop c'est trop. Trop c'est trop, si tout so ba maman. Lamuka kana minuit, banda kosaka pona mboka. Olongo boza mutakala ta oke na toilette. Obandi kosaka pona mboka na yo. Po biso biloko na biso nyonso tobwaka ngo no, kindoki ono, bakuti miza mabe. Biso nde bato ya yambo oyo tobima na mokili. Les restes ba peuple na baza bana na biso tolukwa ba parents toboti nde bango nyonso. Congolais omiyeba te soza nani kozala descendant direct ya ye moko mokili. Eza awa okomprena te pourquoi babundisa mboka na yo. Comprena te pourquoi balinga baboma yo. Pour un impact ou ta direct descendant direct ya mokili. Ah non, kota na polémique te o akwaya pete italien. Biso bato to kwala to ebi mokili ya mokili. Ah obelo poso nanga. Yo so kwaya te wan italien eza polémique te. Wan ça ne m'engage que moi. Vidéo lelo na yaki pona sonner alerte wana. Yo moko yoka phrase. Yo ozo respecter moto mokili koleka nzambe wakela yo apesa ko souffle de vie. Est-ce que c'est normal? Ozo miyoka ndenye nini na hall wana. Yo mto zolanda vidéo so ebi mto bongo partager les ayoka. Dem susu. Appelle nango ekoko sali quelque chose na motema. A comprendre buzobe nini wazo sala. Peko bosa na te nzambe apparaît na photo et filma katango nyonso. Akuzakisaka ba image na mkolo kokufa. Ba makilana bato na balanda kayo. Balanda ka vino mo bimba ko kansete ndo tambola bozayo mo ozala bato na obomi bazolando sima. Kote on sozo kende bazana yo. Yango omona vino ekomi na ratina te. Mbongo mpuzwa ki uzuli yango pe na sengo te okomo bela okomika ba problème. Pourquoi tout le kakato ça ba problème na vie? Pourquoi on vivre vino simple te? Bandeko nanga. Ba conseil on appelle ça na chaîne ozo tchangwa en pratique. Vino yo changer makasi yo mo oya pesa nga merci un jour. Respecter nzambe ko leka mto mokili po mto mokili nyonso opesa yo eza éphémère et umila kate ekufa kanango mais on nzamba opesa yo eza éternel. N'êtes-ce que vous comprendre nuance
Punga vraiment qui respecter mutu mokili koleka nzambe. Non, 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 c'est impossible. Nako salango te. Naza incapable au salon. Yango na sengi na vraiment. Yo mutu olanda vidéo. Partager massivement na ba réseaux sociaux na yo. Boaka na Messenger, boaka na WhatsApp, boaka na Facebook, na TikTok, na Insta, boaka. Baninga pe bayoka message o. Là, monsieur, vous fait changer ma vie. Okende ko respecter mutu mokili koleka nzambe. Vraiment, ça passe, na wakoka te comprendre. Mutu aliboso, il faut respecter ça. Mutu azopeso souffle de vie. Mutu akela yo. Ne fût-ce que reconnaissance wana ndenge akela yo mutu. Akela yo museleke tete akela yo mutu. Okopesa ta reconnaissance wana te. O respecter ata. Apesoka 10 commandements pamba. Ozoboa o respecter. Mais kuna bakopesa mambo ebele boma kata mike kendo bomba place boye koloba te bakomandema ebele bazobeta okopetela mosu na fimbo mwa mbongo yango bapesa mpe ekomema ata na poto te ekotongela mpe ata ndako te. Tala niveau obomi mutu mpona mwa bambongo mwa mike osala mpe loo te na vie. Bandeko na so tokoma na niveau eza grave. Et pourtant na mboka na mutu akolala nzala te so atsala ni bilanga. Ozo vivre vie no honnête. Ok liboso. Vie akosala bato mabe ekosuka pe ka mabe. Yo ebi elo babenga karma te. Mais Yolanda out. To Yolanda bana o. Avenir ni nous assurer bana o na comportement ya bongo. Avenir nini donc to ba héritage ni otiki la bana o so za papa bongo to mama bongo héritage ni ozotiki la bana otiki la bango un lourd karma un lourd fardeau ba afuta masumo bango basala ite. Est-ce que lingi bana ana tala niveau o respecter mutu mokili au pied de la lettre koleka nzambe kutu. Vraiment sanga passe na suki wana pour na continuer à éviter. Pardon pour partager massivement, s'il vous plaît. Détoctane basima.